mapati ya RDC spécialiste ya Congo profond mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année CAA mosepelisi ya bavion na ya kitoko apropose mpe kokoma kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba vol ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntaka VD CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Boyebola journal appelé pour la peuple info lingala mbote la bino nyonso to fongoli yango la ngambo ya présidence pour la vote sebino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki ye moko en personne lundi 17 novembre na stade de Martyr pour na koya ba léopard ya RDC oyo bauti kozala bongo qualifié na barrage intercontinentaux pour la Coupe du Monde 2026 et le thème avec la côte info lingala. Nasima ya qualification na bango na barrage pour na zone Afrique ba léopard ya République démocratique du Congo ba kitaki mokolo ya lundi 17 novembre na aéroport international ya Njili et pa wapi full bayaki ebele bazalaki na sengo pour na ko féliciter ba léopard ya RDC na ndenge bazwi qualification na bango na mboka Maroc na kolongaka équipe ya Cameroun ba Lions indomptables na 1-0 pe na kolongaka ba Super Eagles ya Niger na 4-3 ba séance ya ba tirobi na sima ya 1 but partout na temps réglementaire ba kinois bazalaki belé à partir ya aéroport ya Njili cortège elekaki boulevard Lumumba bisika nyonso ba léopard ya RDC babandai koleka bazalaki applaudi et pas ya population oyo atundisamaki na esengo souhait ezali se moko na ngambu ya population komona ba léopard ya République démocratique du Congo ba participer na Coupe du Monde 2026 oyo ekobeta makala mingi te pamba te dernière participation ya ba léopard ya RDC esengeli ko remonter na 1974 lelo 50 ans après ba génération ebele ba moni RDC na Coupe du Monde te oyo ezali souhait na bango nyonso. Na sima ya koleka na boulevard Lumumba rendez-vous ezalaki na stade de Martyr de la Pentecôte et pa wapi ba autorité ya ndenge na ndenge bayaki ko encourager ba léopard ya RDC tomonaki présence ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné na distingué première dame oyo bazalaki wana pona ko encourager ba léopard ya RDC bayebake oyo basali ezali nanu moke kasi oyo population azali kozela ezali lisusu makasi koleka c'est-à-dire participation na Coupe du Monde ba léopard ya RDC podium ezalaki érigé moko na moko alekaki pona kozaba encouragement pe ba félicitations ya chef de l'état elongo na ba autorité nyonso bazalaki sur place nyonso elekaki vraiment kitoko population asepelaki pe abetaki maboko balobi ba léopard ya RDC baza na bénédiction ya RDC mobimba bato nyonso bazali kosambela bato nyonso ba croiser misapi na bango pona kozela qualification oyo c'est-à-dire dernière étape ezali na mois de mars et pa wapi ba barrage intercontinentaux et kobetama 6 équipes bazali kowela 2 billets pour nous participer à la Coupe du Monde 2026. Ba léopard ya RDC baza na mokako ya population nyonso ya RDC pour na komona bango na Coupe du Monde. Que Premier ministre Judith Suminwa a présidé qui lundi 17 novembre cérémonie d'ouverture il y a atelier national il y a concertation à cadre il y a mise en œuvre il y a programme sinon congolais Nathalie Kaila et reti mapine mbaza kuna na kota info lingala. Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka a présidé qui bon cérémonie ouverture il y a télé nationale il y a concertation dans cadre il y a mise en œuvre il y a programme sino-congolais et zala qui bon pour na réflexion sur mesure d'application à loi numéro 14/005 il y a le 11 février 2014 où ils allaient comporter régime fiscal douanier parafiscal recette non fiscale
pe ba charge applicable na ba convention ya collaboration pe projet ya coopération test oyo ezali consacré sécurité ya régime exonération ya programme sino-congolais organisé par le gouvernement rencontre stratégique oyo ezali ko viser à harmoniser ba pratique pe ko clarifier procédure ya ko encadrer partenariat oyo isa conclu na cadre ya coopération ressources contre infrastructure notamment projet si commune oyo ezali considéré local pilier majeur ya développement national. Ezwaki Maloba, Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka alobelaki bongo démarche oyo ezali ko s'inscrire na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo articulé autour ya 6 engagements majeurs ya quinquennat na ye. Chef ya gouvernement alobi ete objectif oyo eza nullement ya ko mettre en cause baki ya partenariat na Chine mais plutôt ya ko rendre plus performant transparent et équilibré, a insisté sur nécessité à quoi adopter arrêté interministériel et application ou permettre de rendre pleinement opérationnel loi numéro 14/005 pour assurer gouvernance moko ezala rigoureuse. A poursuivre qui n'a qu'à rappeler importance de la coopération internationale na République démocratique du Congo. Le Premier ministre a insisté qu'il n'a likambo etali exploitation de ressources naturelles ou esali ko se traduire na ba retombées moko concrètes, notamment infrastructure moderne, création d'emplois, formation à ba jeunes, pe amélioration à bien-être collectif. Pour naie gouvernement ezali ko renforcer rôle pilotage et meilleure coordination entre ministères régie financière puis agence pilote ya coopération puis suivi à convention à collaboration. Ezwaki Maloba, directeur général ya agence pilote ya coordination et suivi de convention et collaboration, a insisté qui na volonté ferme oyo l'État congolais azali na yango ya ko consolider meilleur instrument majeur ya développement ya programme sino-congolais. Programme sino-congolais oyo ezali ko se matérialiser na likambo o etali logistique intégrée, ressources contre infrastructure o ezali ko viser à harceler na modernisation de la République démocratique du Congo pe ko stimuler création d'emplois. Lancé na 2008 convention à collaboration oyo ezala ki renégocier na 2024 pour na ko rééquilibrer pe ko tia en avant projet concret ya gouvernement congolais. Kama tunatia Sénégal koyeba que gouvernement ya RDC a eu désormais bâtiment ya sika pour na archive na ye inauguration na yango eselema kibongo et pas ya premier ministre Judith Suminwa édifice oyo ezwami bongo na avenue Roi Baudouin kuna na commune ya Gombe bona na ba détail elongo na Nathalie Kaila pe Héritier Makindemi. Désormais, gouvernement est disposé nouveau bâtiment yaba archive. Et la kibongo premier ministre Judith Suminwa nde a inauguré ki yango mokolo ya lundi 17 novembre 2025. Nouvel édifice oyo. Et joami na avenue Roi Baudouin. Au cours ya cérémonie très symbolique, bato ebele bazwa ki par na yango. Tomoni bongo président ya Sénat, ba directeur généraux, coordonnateur pe administrateur yaba établissement pe service rattaché na primature, ba agent pe cadre ya primature, pe lisusu directeur général ya société à sa construct Sarel, conducteur ya ba travaux. Na discours na ye, Paul Mavoulou, secrétaire général ya primature, aranda ki vibrant témoignage et pas ya premier ministre chef ya gouvernement pour na ba effort oyo asali na faveur ya amélioration ya ba condition ya travail ya ba agent de l'État en général, pe leadership na ye na conduite ya action gouvernementale. Kuna a rappelé que projet oyo ezala ki bongo initié et pas ya ancien premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ezala ki financé na fonds propre ya gouvernement ye atalisi preuve ya détermination ya ba autorité ya ko doter primature outil moko ya malonga capable ya ko sauvegarder mémoire administrative pe politique ya mboka kolandisama na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nangambo na ye Ramazani Tambwe, directeur général ya Asia Construct, maître d'œuvre, a remercié ba autorité ya primature pour la confiance oyo ba pesaki ye na exécution ya ba travaux à l'obélitage accompli conformément na plan initial. Bosengeli koyeba ke clou ya événement ezala ki bongo coupure ya ribon symbolique et pas ya chef ya gouvernement
na présence ya président ya chambre haute ya parlement Jean-Michel Samalukonde Kenge pe ba dévoilaki deux plaques inaugurale moko ezalaki bongo commémoratif bâtiment ya ba archive ya gouvernement inauguré et pas ya son excellence madame la première ministre Judith Suminwa pe mosusu ezalaki kombo oyo bapesi na bâtiment oyo ezali bongo kombo ya ancien premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge. Nouveau bâtiment oyo ezali composé na rez-de-chaussée, hall moko d'accueil, 12 bureaux, local technique, pe bas sanitaire, étage supérieur, salle ya réunion, 11 autres bureaux, local technique, pe bas sanitaire supplémentaire. Bokokuta pe mobange na cave oyo ezali monene, oyo ezali na salle ya stockage, salle ya numérisation, pe espace dédié na ba serveur etikali kaka ezala équipé cave oyo réservé na ba archive ya ba système ya rayonnage adapté ba matériel na numérisation pe dématérialisation ya ba archive pe lisusu data center moderne destiné à ko héberger pe ko sécuriser ba données ya primature. Honorable Maotwene Eli ya Selembao akitaki na terrain pona kotire baka niveau ya 24 novembre na sima ya mvula oyo enokaki weekend eleki Christian Tangebeni badeteng. Dimanche 16 novembre 2025, nzokande na tango bato misusu babandai kolala tope bakendeki bisika na bisika. Honorable Maotwene du les responsables Papa Selembao akangaki maboko te azwaki pe repote akitaki na terrain de 4h à 19h po na kosala misala ya évacuation ya ba immondis oyo etondaki na bakaniveau ya 24 novembre na ba avenue ebele na sima ya mvula oyo enokaki. Honorable Maotwene Papa Selembao, véritable serviteur ya bana Selembao, azalaki moko na terrain, atiaki pe maboko na mosala, pona kolongola, bosoto nyonso evandi na bakaniveau pambate tango bamvula minene ezali konoka, ba inondation eko déranger population. Molobeli ya bana Selembao, aboyi cette fois-ci, bana Selembao balela tuba kufa na likambo etali inondation. Talati na tango nyonso azali wana, pona kirage ya bakaniveau. Mosala ebandaki kobanda na baveni lokola ndungini bakendaki ti na avenue manifeste donc basalaki mosala ndenge kaka bino moko bozali komona bilili. Longonia Honorable Maotwene ozali véritable molobeli ya bana commune ya Selembao olingi tango nyonso bien-être na bango. Papier d'église, on a appelé pour ça l'État, pour ça la population. Nous combattre le Bono, il y a la la malaria, la bonne de la terre, la population n'a pas continué au Béla, elle ne l'a pas dans la suite de la carrière de médicaments. Dans la décision, il y a beaucoup de niveau Oyo, il y a 24 novembre. Awa do matasusu ta camping oto yelo ba ko eza sina nzela et puis boaka peut-être le week-end prochain to ko sika musuko et ba éviter ko ya ko boaka ngona caniveau po soki yango est débordé ba conséquence nango eza inondation ba ndako na biso ne ekozinda tato ko zinda nde do belela au gouvernement ya otala so dikambo mais to bon sadi ke biso mo de boaka yiba sali ko eza vite de boaka yango sali eza awa gentilité nani te nani vena biso kimuta te mutabwaka yango eza pe bumba te mutabwaki eza ba vikia oya pemeni awa pe baza obwaka yango alors to tia nyonso na charge ya gouvernement te. Oui, honorable Maotwene alobi kirage ya bakaniveau pe kolongola ba imondis nyonso to salité oyo ezali kovanda na makadam na sima ya bamvula ezali cheval de bataille na ye akolemba te akokoma bisika nyonso kaniveau nyonso ya commune ya Selembao ekozala curé na bokasi ya ye moko molobeli ya bana commune ya Selembao Papa Selembao. Honorable Maotwene du les responsables misala ozali kosala ezali kokamwisa bato ozali véritable serviteur. Numéro 1 ya Iko Kinshasa Brèche Engali Obama azalaki bongo mardi na fief na ye ya commune ya Makuluku pona ko sensibiliser babasi na ye na cadre ya mardi Malongi Fabrice Lundombi.
ayambamaki kitoko na fief na ye na komini ya Maluku. Bridge Engalim Firi Obama, numéro 1 ya Union Congolaise na ville ya Kinshasa. Parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba. Boyebake mokolo ya mardi toujours na cadre ya mardi malongi ndenge kaka a mesana ko sensibiliser ba membre ya Union Congolaise. Boye na komini ya Maluku na el ya plateau bateke et pa wapi Bridge Engalim Firi Obama, le lion de la ville. Oye ba mesana ko benga mwana ya ba mama ayambamaki kitoko na bokomi na ye botala bino moko ndenge esengo ezalaki epai ya bana komini ya Maluku. Gouverneur ya Uko ville ya Kinshasa, secrétaire exécutif provincial Bridge Engalim Firi Obama na bokomi na ye ezalaki se eloko moko sensibilisation ya mardi malongi ndenge kaka ezalaka lokola momesano nyonso elekaki vraiment kitoko loyembo mabina ezalaki au rendez-vous ezwaki maloba le lion de la ville alobelaki bana Maluku mingi na ngambu ya plateau bateke esengeli basadere massivement na parti politique babengi Union Congolaise ya autorité morale Daniel Mukoko Samba pambate Union Congolaise Uko ezali ko prôner ba valeur moko ya kitoko asengi na population basadere massivement basomba ba carte na bango pekola kisa appartenance na bango na Union Congolaise asukaki wana te alobelaki pe œuvre na cadre ya social ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abeti loboko na mesa azali kosala social ya ba Congolais cheval de bataille na ye po ete bien-être ya population esengeli ezala tango nyonso au rendez-vous alobelaki misala kitoko oyo ezali kosalema na gouvernement pona kostabiliser économie ya mboka na nzela ya VPM ya économie nationale. Daniel Mukoko Samba lelo ba prix ya biloko ezali ya kokita carburant ezali ya kokita to ya dollar ezali ya kokita pe population azali kobeta maboko. Félix Antoine Tshisekedi azali na susi ya mboka na ye Kongo bongo te mwana ya mboka Daniel Mukoko Samba alakaki bino ke na mikolo ezali koya carburant ndenge kitaki na 2024 ekokita lisusu euti kokita te lelo yo dollar yango wana ezokita se kokita tokosi mwana mboka Daniel Mukoko Samba oyo azali autorité morale ya parti na biso Union Congolaise azolala te azali toujours kotambola kosala ba stratégie po ete kitunga ya ba mama ezonga ndenge ezalaki kala bokoki kobetela maboko nyonso wana bana ya Ukope esengeli basepela bazana esengo pambate Daniel Mukoko Samba oyo azali autorité morale ya parti azali kosala mosala kitoko pona bien-être ya population ya République démocratique du Congo na impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nzela pe ya chef ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka bosimba pe boyebake mardi malongi oyo na komini ya Maluku na ngambu ya plateau ya bateke ezalaki vraiment réussite moko total. Bridge Engalim Firi Obama, le lion de la ville, mwana ya ba mama akani kotambola ville ya Kinshasa mobimba oyo epesameli pona implantation ya Uko pe mobilisation ba membre nyonso bayeba na kosadere na kati ya parti oyo ezali kosala fierté ya République démocratique du Congo. Biloko comme kosala nini? Comme kosala nini? bongo bauti kolanda ezalaki bongo ya héritier Mapinde mto poursuivre basango na biso mpo kotesa bino ndenge contrôle ya permis de conduire eza déjà kobanda na ville ya Kinshasa. Bareporter ya info lingala bakitaki na terrain bolanda reportage au Christian Kangebeni asaleli bino. Contrôle ya permis de conduire na ville ya Kinshasa et démarré bosimba ke déjà na ba place ebele ya minene. Contrôle oyo ezali kosalema pona kotala conformité ya ba chauffeur to ba conducteur nini bazali déjà en possession ya document oyo pambate ordre efengeli e bana korenier na domaine oyo na ville ya Kinshasa ndenge ba autorité bazali kolinga même sur le plan national. Ba reporter ya info lingala journal ya peuple pona peuple ba betaki tour na place
territoire place oyo ezali très fréquenté na ville ya Kinshasa. Ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple ba betaki tour kuna pona kozwa réaction ya ba chauffeur ndenge nini makambo ezali kosalema boyo kabango ba chauffeur ndenge balobi. Batemzinga pona permis de conduire. Basengi le route basengi na présenter batali ba moni normal bazongisi basengi le omsute. La police na moni la police a kati ya sensibiliser pour ba soma permis de conduire. Te bakanginga te na lakisika permis batikinga na ke. Elo te. Tobanzi ke contrôle oyo ekoko ba nyonso ezali kaka pona kosenga na bakumbi mituka bayeba na kozala na mikanda nyonso oyo l'État azali ko exiger nzokande sur place ba chauffeur batalisi ke ezali tracasserie te kasi ezali kaka contrôle ya ba document pona moto na moto ayeba na kozala en ordre moto na moto pe esengeli ayeba na komilengele pamba te totanga kaka tracasserie te kasi mibeko ya l'État esengeli ezala respecter pour la circulation ezala malamu awa na ville ya Kinshasa en particulier pe na RDC en général. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse lelo 33 ans mobimba na service ya population pe aza toujours kosepelisa bakongolais. Leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA. Ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année, CAA mosepelisi ya bavion na ya kitoko a proposer pe kokoma ko proposer bino ba service ya kitoko pour na ko rendre meilleur. Ba voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba. Ba vol ya bon pikiliki pe mo kwake, ozo voyager na koko na assurance. Pour CAA assuraka toujours sécurité, pe confort, likolo nango bakisa ponctualité, oyo esalaka bokeseni na ye. Lelo yo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso, pe ya bana mboka mokili mobima endima ye. 33 ans d'expérience ezan tsaka vedi. Ah, CAA mojalisi, mfumu ya mapata, kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo, kasi masolo ya vio na mapata ya RDC. Botike lango CAA seye yende mfumu. Proclamation ya ba résultat ya première période et salemaki kitoko weekend eleki na complexe scolaire Mama Pemba 1 école ya fondation Nerombungu oyo ezami bongo na commune ya Kisanso la Dilandu héritier Mapindemi. Proclamation ya ba résultat ya première période na complexe scolaire Mama Pemba D école ya fondation Nerombungu et salemaki kitoko vendredi 7 novembre ezalaki bongo na présence ya ba parents ya ba élèves ba utaki bisika na bisika ba yaki pona ko assister na cérémonie oyo nyonso ebandaki na culte scolaire ndenge kaka ezalaka lokola momesano na chaque vendredi na complexe scolaire Mama Pemba prière et salemaki élève moko asalaki prière na anglais. Give our sins as we forgive our debtors. Don't lead us into temptation, but deliver us. Bongo na sima cordon redi basafu azwaki maloba pona kotalisa circonstance oyo esangisi bango enfin que ba parents bayeba ba résultat ya bana na bango ndenge ba travaillaki na première période na complexe scolaire Mama Pemba esengo ezalaki makasi pamba te école oyo complexe scolaire Mama Pemba D et bandi ba enseignement kaka année oyo kasi incroyable enseignement ezali ya qualité moko ya koleka neti kaka ebanda kala ba parents nyonso batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te na sima proclamation ba résultat ebandaki kobanda na première année kino na 6e année primaire nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona ba point ezalaki ya malonga nyonso ezali kotalisa ke encadrement ezali ya qualité na complexe scolaire Mama Pemba D pamba te ye moko initiateur na yango honorable Nerombungu Fwabanga moyo azali kobeta sete pona encadrement ya bilenge pe enseignement ya qualité na ba école na ye na sima ya proclamation quelques parents présents bazangaki te kotalisa esengo na bango na micro ya Info Lingala. En tout cas dans ce pays parce que dans une information que kolo eza bien ndé na yaki kotia mwana lokolo azali kobanda kotanga na la première donc dans ce pays makasi parce que formation eza bien pe azui les premiers de la classe na première primaire. Donc en tout cas félicitations beaucoup vraiment na bonne école. École Mama Pemba, en tout cas félicitations beaucoup.
na sepeli moi nanga sur le deuxième en sixième primaire sur le deuxième en tant en français kitoko en tout cas tant na yena que c'est vraiment impossible ye moko pe cordon ridi basafu azangaki te kuluba école oyo ya mibale esika tozali awa tobenge na kombo ya complexe solaire mama Pemba D lelo na calendrier ya enseignement na biso était prévu ya ko proclamer ba résultat pour la première période la direction primaire pe mokolo lobby ko proclamer direction secondaire pour la biso lelo ezalaki ko respecter calendrier wana ndenge l'état asengeli mona na bilili et puis biso awa travaux pratiques eza vraiment réguliers pour preuve mon visionnaire a sombi que seul état de besoin a sombi biso barambe de papier duplicateur au nyonso tomoni le chef de l'état le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo garant de la nation garant de bon fonctionnement des institutions dans notre pays et maman premier ministre ainsi que notre ministre chargé de l'enseignement primaire secondaire et technique maman Raissa Mayo pe tokosuki sa kopesa ba merci et délai na l'homme du peuple le visionnaire de Rombungu. Elenge mwasi moko bakangi ye na 16e rue de mon homme alingi abwaka mwana na yebola na reportage oyo Rit Kindu asaleli bino. Awa tozali na 16e rue de Bonhomme na commune ya Matete. Elenge mwasi oyo batie maboko na ba policier po atataki kobwaka mwana pe akima. Kasi na vigilance ya la police nde bakweleli ye. Ndenge komanda a expliqué na micro ya Info Lingala. Maman a déjà tendance à les aller au côté bongo. Il fallait l'état l'angela et pour ce souka souka bombaye. Oh ba maman va bomba bana ba boîte. Bango. Donc adam mo ya ye za to zango na lai. Ba o ba tika ko ba bana so kanga mina mutambu sipla kanga. Ajo kende na ministère. Population pe na ngambu na ye ayokaki pasi mingi na ezaleli ya ndeko mwasi oyo. Asali mabe ko na ngai mais azo mona ngo déjà que asali mabe parce que les au pour la nanu mona déjà kati alibumu na surface wana nuso tu wana après au koti mona na kodi paysan ndo mona boye OK akomi na niveau boye yo mona paysan zo boka ina balabala Mula wa monge wala. Soki mwana na pesa kwa kochi na mai pesa andini na mai yake. Aro tuna nani? Buzoka grave ya sale mwana. Bande wana baza tika ta kosa kage no. Yo kosa ta kosa ke no mwana yeye na yeye anataka meleko. To comprendre mais ausindoli mwana na balabala okay. Pasi mingi. Pasi tobandi ke tangu oboti okomi parent esengeli kozala responsable quelle que soit ba difficulté olie ya koluka kobwaka mwana innocent oyo ayaki na mokili na volonté na ete. Otiva peza poto kitoko ozala mukolo ozala mwana bino nyonso bosengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Makusa. Protivap, pro bébé pro. Famille Bweya bazali koyebisa na moto nyonso ya motema malamu ke mwana na bango ya mobali na kombo ya Winner Bweya Antonio azali komona na lisusu te awa na ville ya Kinshasa
uta mokolo ya mardi 3 novembre 2025 na après-midi ye abungaki na tango akendaki kosakana elongo na baninga na ye mosika te na ndaku. Kombo ya papa na ye ezali Élisée ou José Antonio ye azwami na Angola pe mama na ye Vuvu Bweya Préfile avandi na Kinshasa. Boye Winer Bweya aza na âge ya 5 ans ye atangaka na école maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na quartier Bikanga na komini ya Kisenso. Kasi akendaki kobunga na komini ya Selembao epai wapi libota ememaki ye pona atanga première année. Banda akenda kosakana elongo na baninga na ye Bweya Winer amonani lisusu te nde yango libota ezali kosenga na moto nyonso oyo akomona ye amema ye na avenue Mbala Kawenge numéro 6 na quartier Mbala pembeni ya Areza pe oyo ezwami na komini ya Selembao wapi epai mama na ye Bweya Préfile avandaka oyo akomona ye akoki pe lisusu kobenga to kotika ye na numero ya la police tope kobenga ba numero oyo 089 62 22 057 tope 09 97 585 301 tope lisusu numero 08 48 687 893 ou bien 083 52 07 673 tope kobenga na numero ya Info Lingala oyo ezwami na ekran na bino. Récompense ekozanga te na moto nyonso ya motema malamu oyo akosonga famille Bweya pona ko retrouver mwana na bango Winer Bweya Antonio sango oyo ekomela moto nyonso. En tout cas, eloko nini esilaka te Info Lingala ya mardi 18 novembre 2025 yango ekomi na subepa puis nazalaki vraiment na esengo makasi ya représenter les bino yango soki bosepelaki na bopesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo azalaki na édition papa azalaki assisté epai ya Rit Kindu pe grâce po bana sima caméra tozalaki bongo na Igor Ntingi montage esimamaki na Fabrice Lundombi pe Christian Kengebeni journal ape po la peuple ezaka supervisé epai ya Héritier Mapinemba ndeko boti kala malamu. Au revoir. Leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année, CAA mosepelisi. Ya bandio na ya kitoko, a proposer pe kokuba ko proposer bino, ba service ya kitoko, pour na ko rendre meilleur. Ba voyage na bino partout na République démocratique de Congo Mobimba. Ba vol ya bon pikiliki pe ya mokwake, ozo voyager na koko na assurance. Pour CAA assuraka toujours sécurité, pe confort, likolo nango bakisa ponctualité, oyo esalaka bokeseni na ye. Lelo yo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso, pe ya bana mboka, mokili mobima endima ye. 33 ans d'expérience, ezan tsaka vedi. Ah, CAA, mojalisi, mfumu ya mapata, kwanga ya ntolu la botike lango bakongo, kasi masolo ya vio na mapata ya RDC. Botike lango CAA, seye, yende, mfumu.